you know the Bundes TV. You know what I'm saying? Yeah, we back again. So, tolinga toloba likambo ya frère na biso oyo ya lobby que vraiment ya tango ya kine États-Unis et loko liboso akutaki vraiment bato bazo s'investir ezalaki que akutai ba église. Alors ba église bato belé ba congolais belé bazana ba église, c'est que on peut dire les africains bazana ba église belé ndenge na ndenge ya moindo ya motani, c'est que ba église komi ebelé na ndenge ya liboma. Alors, bah, église en vraiment, bazo kende, mais bazo comprendre na bango, et l'autre ba kenda rosala na église. Vraiment, ils allaient regrettable. Ce qui ne qu'on a vu sur abeti c'était à lobby que non, vraiment, il y a vraiment, les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Bazo y battre l'autre ni bazo sala. Alors, ils ont mawa. Parce que tant qu'on s'investir que non, on a qu'on s'investir dans l'église alors, mais il faut en la sincérité. Il faut en la sincérité, alors, bato ba ebina bango et loko bazo ki kosala na église te, bazo ebate loko ni bazo luka na église. Parce que église ezali place okei ko sambela na ndenge ya vérité, c'est que nzambe akoka ko limbisa yo na ba masumu, ou bien okei ko luka ke okoka ko marcher na sainteté. Alors, bato belé bazo ebala bango te loko bazo kende kosala, ya ngwana ozomona ba église ezokoma ebele lelo aza awa, lobi aza kuna, alors ils ont un sens. Alors, so mutu vraiment azali que vraiment azali mutu oyo penda ayebi penza que non nzambe azanani o ayebi penza que non nazo kende kosala nini na église, alors bako marcher vraiment na ndenge nzambe alingi to marcher. Parce que ko marcher na nzambe, ko marcher na ndenge ko respecter nzambe za ndenge ko boya masumu, ko boya ko tonga batu, ko boya muibi, ko boya ko boma batu, ko boya ko finga batu, ko sala biloko nyonso oyo ya mabe oyo nzambe alingi te. Mais batu siko bazo comprendre na bango te yango ozomona l'église ekomi ebele ndeko na biso beti sete nga peta on ayaki na Europe sika akuta l'église ebele, mais église yango batu bazo kende kuna bazo bongwana na bango te, bazo bongwana na bango te penda ozomona yango na vraiment te ko beta sete pona to yebisa ke batu balingi na bango ko bongwana te, balingi kaka biloko moko ezanga tina. Soki balobi ke kuna dance moko boye o soki ya nini okomona bango nyonso wana basopane kuna. Balobi kuna fete ezali bazongi simate bilamba bakosombelo bilamba neti bakanaki yango depuis kala. Bakosombelo basapato neti vraiment okondima te. Oyebi ke okomona pe mwasi aboyi libala ou bien aboyi awangani mobali na ye ou bien copain na ye pona kaka na fete eza mawa trop. Alors bozo ebate loko ni bozo luka mboke komi nango na monte komi na suka, mais bozo ebate loko ni bozo luka. Boyebi ke ba makambo nyonso ba biloko ba social ba makambo belé oyo na toza nango na Europe makambo na nyonso kosila. Alors s'investir na oluka eloko moko kosala na futur. Yo zo kende ko s'investir ke na ke ko investir na église ozo ko investir eza mabete, mais siko oke kuna susu okomi ko bebisa susu ko tonga ko swana ko ichola mutala taboye o alati mabe asala boyo alati mabe o alingi ko lata te o mais n'importe quoi. Yango zo mona bamboka na biso ya Afrique kuna étranger nde bazo kende ko gagner étranger o kende lelo nga na solola kana mindele. Ceux qui mi balé boy bae pa nanga ba bime bino ba africain to comprendre te bozana nyonso nga nazalaki na Afrique, mais tant on a uta en Afrique mais nazalaki na mbongo belé, c'est que bat mindele bazo kende kuna na étranger bazo ke kuna bazo zonga na ba mbongo surtout na Congo na Angola batu bazo étranger bazo zonga na ba valise mbongo, mais bana mboka bazo sale lokote. Vraiment ils are regrettable ceux qui vont monique ba ninga musu bazo uta nga pesa nga kanda et santu so na yoki ke bandeko bazo souffrir. Bande kwango lingo salisa bango ke bo évoluer bo sala loko moko bakomi siko lokunya bakomi ko melayo bakomi ko sala n'importe quoi. Alors tandis que na idée moko ma bien ya malamu pona ke osunga bato ke okoka ko créer misala okoka ko créer ke une entreprise, mais entreprise lingo créer batango lingo sala na ba makambo malunga te bakomi lokuta na kati muyibi na kati makambo kaka ya mabe. Alors mutu moya progresser que non asa lelo kwa bien exact yango na ozomona Europe baby nango bino bozolela rabo ya na Europe c'est baby biso tozoluka to zonga to ke ko créer makambo mususu. Alors bino bozoluka boya na Europe c'est foutu.
Alors bon s'investir, bon penser vraiment à s'investir en Afrique parce que l'Afrique ils allaient continent ils sont riches. Alors tout le monde les yeux sont fixés pour rentrer à la maison. C'est que batunyo so bazo sala bazo zo makanisi bazo préparer kozonga na bango ba oyo bazana na nini bongo ezo sala ba oyo bazape buzo ba mezo sala na mutu bazana bango mafu. Alors mais bato bongo ezo sala ba komi ko préparer pour bazonga na mboka ba ko sala eloko moko que non un jour dans le futur otiki histoire na yo que non mes enfants ou bien bana na yo ba non notre grand-père avait fait quelque chose. Alors ça c'est mieux na mbongo muyibite ha na mbongo ya oyo pinza ezo uta na ndenge ya normal na mbongo muyibite pa ndemo muyibi okokena ngo musika te ba koko ya bakoko kuti ba okuta ngo te nyonso wane kozala nango off de mawa. Alors ekozala mawa trop. Alors bo sala vraiment que boko ka kozwa nini vraiment pe moko boye e ute pa nzambe ke nzambe akoka ko aider bino pona ke boko ka ko s'investir bon investir beaucoup kako luka eloko moko ko sala parce que ba étranger bazo gagner mingi par rapport à bana mboka. Alors to moni que to kokota mwa mukende nga politique to moni ndeko na biso so mwana na biso ya na biso papa na biso président ya RDC nini Tshisekedi. Alors bato belé vraiment bazo monango mabe ndenga zo sala tout ça mais ngape nazalaka vraiment nga nazalaka na côté politique penza te mais na linga apena kokota na landaka politique pona yeba makamni nezo marché tout ça mais na moni que non pour le moment vraiment Congo bazui RDC Congo bazui président moko bien aza très cool. Alors beaucoup kako luka moyen que non pona ko investir na mboka na parce que mutu na na idée moko malamu ezalaki que avant on était vraiment ozo ebaté position que non akosala est-ce que akosala nini. Alors na moni que non quand même azana ba makanisi moko ya bien ya kosunga bana mboka azapi na ba idée moko kitoko vraiment il faut soutenir ye pona ke azwa mandat mususu pona ke prochainement asala na botala ndenge ya kosala neti Obama nde bapesa ke Obama ni deuxième mandat. Alors esala ki kitoko ke non il passe ça ba mandat na ye après nde bakoya kotala soki nde ni bakosala mais ngana koloba bina na kobeta c'était vraiment aza mwana mboka bo soutenir ye aza bien. Alors azosala mamoko kitoko ke oyo batu pe bako ko resure batu bakoki ko vraiment ko se retrouver quoi dans le futur. Alors tolinga beta sous c'était concernant la kangi parenthèse wana donc beta sous c'était alors tozo lela pona douane ba douane na bango kuna nde eza tozo ebate position ba douane eza c'est trop cher okotinda ba makambo olingo ko bimisa kuna ekomi matakita. Alors vraiment c'est trop. Alors il faut fixer ba douane moko qui est assez pour biso tozo ba moyen ba makanisi bozo vraiment ba to signer penza que non ba to signer ba crédit na ba mindele awa poto kita kuna parce que ba douane na bino ndeza ezoboma batu moyen mutaya na ba business amike ezate pour koma kuna douane na bino mata soki ndeni me ba port ango to ba te so ezala l'état so ezala privé on ne sait jamais. Okoya kuna olingo sala eloko moyen sala ezate. Alors omona o décourager o teki ba makamna yo zongi. Alors c'est un peu ça. Alors nazo beta c'était que vraiment bo sala tout bo kita ba douane na bino bo tala dossier à douane vraiment pona ba biso ba no jack to nito kita to ya ko tala ndeni ba projet to ko sala parce que to lembi to tindi mingi. Alors ba tango to zo tinda kuna makamalunga te so ba koza ko yembisa yo tinda ko tinda ale komi kuna ba komeli ngandu ko kanga ba téléphone. Alors ba to ba komi ko bebisa non ba to ba komi ko changer ba to ba esprit pona ke ba ko investir teza to yebi ke za démon ya servitude elingi kaka ko aider tango ya ko tinda après community yaye. Alors yo na yeba master na mo boye vraiment atindi makam na ye komi kuna ba komi owele lango neti ya bango tandis que atindi ke basala eloko ensemble et maintenant e komi que non batu ba komi ko wele la yango bolingi na bino ko investir te bolingi na bino ko collaborer te bolingi na bino ka bozana égoïsme esprit ya égoïsme ya servitude ke muta azo sala nyonso ke boko ko s'en sortir mais bino esprit ya égoïsme et vande libino ozo ebate soki ezalaka démon nini wana soki ya ndenge nini. Alors vraiment bo changer. Alors ngazo beta c'était pour na bata Afrique bo changer sinon te beaucoup va pauvre. Alors so bo changer bo zui makanisi bongo esali bo komi ko investir bo komi ko créer collaboration na bato bazo tindela rabino.
Alors wana bomona ke nzambe ako pambola bino et so eza bozaka ko mela atindi azakuna azana ngo ebele mboka Europe ese beba bato mosusu bazokota ba crédit azimbonga bato banka atindeli yo ba makambo teka to luka ba bénéfice yo ozwa ba biloko wana omeli yango okomi ko bimela bato wana neti batindelaki yo eza ya yo privé yo mto tindelaki mbongo pona ke akoka ko sala ba faire. Alors bozo sunga te alors on a lingana yebisa bino yango wana. Alors, vous allez quand même gentil. Vous avez vraiment gentil. Alors, vraiment, vous avez un bon battre. Pour master nga leli. Atindi eloko ba komo te kango ko kabola mbongo neti lipa atinde la ba balia. Alors, vraiment, c'est pas gentil. Merci. Et là qui y a bino maillot du nom de Bundesliga. Vous s'abonner pour vous avoir vérité à poto et ndenge à fresh. I love you. Aux États-Unis. Car na ville on a komelaka ya liboso. Ndé na monaka magasin ya congolais. Magasin oyo ya congolais na lobi bien na États-Unis. Ba ville nyonso na changé na États-Unis. Na mona kaka ba magasin ba West africain. Mais congolais na mboka oyo asinvestisa na biloko misatu. Ya liboso église. Ya mibale ki songi. Ya misatu ki mutema mabe. Mais biso mto investir na ba église. Ta ba église ebeleza oyo zaka ya biso. So tamboli surtout na ville na za oyo ba église belé zaka ya congolais mais ki muté mabele ki makasi ki songi le ki makasi oye église olati pantalon moko lobi olati ngo lisusu sœur atongio frère atongio même pasteur atongio sko ba ninga oyo ba s'investir na mboka oyo ba tongi ba sali ba magasin biloko olia to somba ngo pa na bango mafuta ko pakola to somba ngo pa na bango ba biloko Afrique oyo to liaka awa to somba ngo na ba magasin ba West africain ba sénégalais ba ghanéen ba to oyo to finga ka salité ba to oyo to finga ka maboko soki ba kenda toilette ba sokola ka maboko salité ya ngonde biloko na bango to kenda ko somba to ya ko lia ba to wana pe bazaka na église moko église moko za nini mosquée yango bango nyonso bakenda kosambela maintenant nde bazo avancer na mboka oyo ba otongo ba magasin ba osala ba shopping bilamba o place to ya kosomba bilamba nyonso bato miso ba osomba ngo pa na bango kuna mais biso awa to s'investisa na église ki muté mabe ki songi jalousie ko ina baninga pona eloko te en tout cas to changer pasola mpuke que non bonjour le premier jour à Yakina et à Kota qui États-Unis alors à Kota qui vraiment non business ya ba na mboka na biso c'est que ba congolais quoi congolais alors ils allaient qui vraiment catastrophique alors congolais allaient pour s'investir kaka na ba église pour investir na église ça bien parce que la Bible est logique non logique na Nzambe alors ce que logique na Nzambe okokutana na Nzambe akosalelo makambo ya ika alors problème ezali vraiment que ndeko azali étonné bandeko mosusu pe bazali étonné zali ke bandeko balingo investir te bandeko balingo ko sa opportunité te o baninga mosusu bayaka parce que right on a ya en Europe continue Europe na mona ki pe kaka ndenge ndeko na biso amo ngai na kuta ipe église epele na kati Europe siko ba église na Europe eza mabete mais maintenant église yango siko okenda kosala nini akati ya okenda kosambela okenda kotonga okenda koswana okendela moyibi okendela kosala nini siko na église yango église basala yango ke okei mokondela Nzambe na ndenge ya solo mais osolo ezati parce que bandeko na biso bazosala biloko moko ezalaka te omona congolais na congolais bazoswana congolaise na congolaise bazoswana na kati ya bamétro kobeta na makofi na kati ya bamétro bitumba na ndako incompréhension par-ci par-là mwasi mobali koyokana eza te moto alingi intérêt na ye alors il faut s'intégrer tout d'abord intégration kosala ezali koyeba mibeko ya mboka ndenge ni mboka wana emarchaka alors ça fait du bien bon maintenant soki neti osintégrer obandi kosala ba osali examen de conscience na kosala nini na futur osali no ata profession osali eloko moko boye ke otanga esalaka mpe kitoko parce que soki otangi ekopermettre kozwa mosala moko ya bien soki otangi osala ke non un jour na futur okosala vraiment eloko moko ya bien ke ocréer makambo na yo alors wana eza très important bandeko na biso bayebaka te aye na mboka abandi na ye loyenge abandi na ye buzoba alingi nde
libala ngo akokota azane na expérience te azoluka susu kokritike susu baninga mosusu azolinga susu komema badésordre na bafoyer ya bato yango tozomona ke bato bazosambela neti bazosambela te. Alors vraiment nzambe akomi kobimisa bato nyonso na mpwasa yo ozalaki moyibi nzambe abimisi yo na mpwasa ozalaki kotonga nzambe abimisi yo na mpwasa parce que ozalaki ndumba nzambe apesi yo apinir yo abimisi yo na mpwasa parce que olingi kocomprendre te ke nzambe atravaillaka na bamiyibi te nzambe atravailla na kindumba te nzambe atravailla na baescroc te nzambe atravailla na bato oyo basalaka babuzoba oyo bakenda kofinga kotonga koyiba kosala soki banini nzambe atravailla na bango te nzambe aza juste nzambe so olingi nzambe osalela nzambe alors il faut ozala juste omonaki nzambe akorépondre yo biso bamosusu nde soki tozovivre boye eza grâce ya nzambe parce que tosala moto mabe te toyiba eloko ya motu te tomela eloko ya motu te toza kaka tozolanda kaka mibeko ya nzambe les 10 commandements malgré que l'homme n'est pas parfait mais tozosala kaka ke tolite tokokisa parce que nzambe ye moko alobi ke non soki oluki ngai na bosolo okozala beni na kosala na yo. Alors yango wana bozomona bapaster Charles Bameko bapaster Tony Silasi Makanzu bazobeta sete ke non vraiment oya koluka nzambe na ndenge ya solo eza te ke oye koluka elongi na nzambe na moyibi na kati na kotonga na kati na koboma mabala na kati na koinfluence pasi ya bato na kati yango bozomona bozoprogresse te bozotourne en rond parce que motema mabe eleki bino. Alors bozoluka elongi na nzambe nzambe azomanifeste te. Alors yango wana bozomona ke bato bazokufa mpe bamort subite oh non akendaki akibomani oh basotaki na mire ozoi baconséquence nango te ezali ke non oyebi te que non osalaki mabe otongaki motu okina okota ndako nganga obosana osala mabe moko boye yango oyo nzambe il faut vraiment bosala attention mpona ke bokoka kochanger. Alors ndeko na biso abeta isete nga mpe nabeti isete na ndenge ya Europe awa baeglise eza ebele eleki kutu babusiness seke business ekoma neti eglise. Alors église yango ya business eza ke baeglise oyo ya mabe oyo bayebi nzambe na ndenge ya solo te balingi nzambe na ndenge ya profit. Alors soki totali ke soki bapaster kire kinkani bazobeta sete bozongela liloba bato bamoni mabe oh non c'était kire aza mabe. Alors mais c'est pas ça. Alors bosala tout vraiment boya epai ya nzambe nzambe ako aider bino akosunga bino et puis bokozala bien yango wana ezalaki ke biso bamayo jino de Bundesliga toye kolobela to pasoli poke au frère na biso auti koloba parce que soto moni bandeko ebele bazosinvestir na bamboka na bango mais soki totali côté bacongolais tomoni ke baeglise les ebele surtout na Afrique ebele partout. Alors maintenant tozoluka elongi na nzambe tozaka bapauvre tozoprogresse te business moko eza te ndeko na bino afongoli afro shop Julie afro shop afongoli afro shop boya kosomba bolingi mpe kosomba te bozwi motema mabe botie na liboso ndeko na bino azoteka ne babiloko na ye tout ça kaka fiti na fiti moto akolinga atindaka batiaka business na ye tema mabe lokunia. Alors yango wana bozomona ke bozokufa bamort subite yango wana bozomona ke bato bazoprogresse te kote oyo mpe kaka na église koyiba okende kozwa pasi ya bato mibali ya bato ezali mabe yango wana omoni ke nzambe azopinir bino ozokoka na bino kosala susu eloko te lobilobi tokoya akobengaka ye cotisation moto akufi jeune akufi. Pourquoi? Parce que ozosala biloko moko punition ya nzambe eza likolo na bino. Alors on est ensemble ezalaki ya bino mayo jino de Bundesliga bosabone bokozala décidé mayo jino de Bundesliga bouti kolanda émission na biso ya lelo. Alors ezalaki ite ya moko ya kitoko. Alors bosambela nzambe na ndenge ya vérité okomona ke akopambola bino. Ok, merci, on est ensemble.
Bye.